bandeko ya Prince Ngango télévision na nzela ya internet esengo etondi biso na ndenge tokutani na bino lisusu na mokolo ya lelo na nzela ya émission na biso bosolo na liloba ya Nzambe. Na nzela ya kamera bazana ndeko na biso boyebi oyo ayebaka kotia bino bilili kitoko ndenge boyebi kolanda ngo na Prince Ngango télévision. Ye wana nde mtu azali na sima ya machine na ye wana oazo permettre biso tokoma liboso na bino lelo tokotala nanu na kati ya liloba ya Nzambe na oyo balobeli biso la dernière semaine de Daniel. Dernière semaine de Daniel wana ezali nini et lingi koloba nini. Alors pour na kososola la dernière semaine de Daniel toyambi frère Marc Chimanga oyo akoyeba ndenge nini ya kotalisa na biso na bino la dernière semaine de Daniel elingi koloba nini. Mais yambo na biso toloba na oyo etali la dernière semaine de Daniel tokosenga nanu na ndeko Marc Chimanga azongela biso moi moke na sima na émission oyo toutaki kolanda sur la question des 7 tonnerres. Parce que bino bandeko ba internaute botunaki mituna miyike bolingaki boyeba les 7 tonnerres est-ce que yango wana pe emoniseli oyo ndeko Branham azwaka. Parce que mingi na kati na biso toza na kati ya komitungisa toza koloba natala nanu ba question na bino ndenge botindela ki biso yango ndeko Branham ye a yokaki mingongo ya ba kakewana 7 coups de tonnerre. Mais liloba ya Nzambe etalisi biso les 7 tonnerres. Est-ce que ezali eloko moko wana naza kotalisa na ndeko Mark ayokaka bituna obino botunaki ya po nazotanga yango na sima wana bolingi boyeba kaka na nzela ya ba 7 tonnerre wana nini yango oyo etalisi biso ba 7 anges des 7 âges ya église na ba 7 anges oyo ba betaki kelelo tozo kene kaka na nzela ya 7 na sima na yango tokwa kokoma na motuna mususu kaka obino botunaki ange oyo ya apocalypse oyo azalaki na arc-en-ciel na mutuna ye wana nazolo bala nzela ya apocalypse 10 puisque les 7 tonnerres ezali na nzela ya apocalypse 10 1 tina 4. Alors ange oyo azalaki na arc-en-ciel na mutuna ye est yende prophète Branham to Yesu Christo. Alors ndeko Mark nakanisi okozongela biso na lumwa muke pona bandeko internaute bayeba na bosolo biyano bazwa pe biyano na mituna na bango oyo batuni nakanisi okangi mituna yango. Merci bandeko oyo bakolandela biso maeze koloba na kati na liloba na Nzambe pona bomoi na biso pambate ezali testament oyo Nzambe atikaki. Testament ezali nde ezoka valeur na yango soki kolo nango akufi mais tango azana na bomoi ezoka mingi valeur te mais soki akufi moto ko changer yango ta ko bongola te ndeti nango kolo liloba ndenge liloba mike na ebandelizela ki liloba Yesu Kristo azande liloba akufa asekwa atikela biso testament ndenge oyo kaka ancien testament na nouveau testament eza maloba na nkolo yemei. Alors maloba yango tokoki kolongola te tokoki pe ko bakisa te olongoli yango balongolo pe kombono na buku na bomoi obakisi yango babakisi ba kama nyoso tout et komami na Biblia o tokoyoka kala mingi te o trompette ezo tokobeta nango ezande ba kama oyo koya na mukili mobimba deti nango esengeli kosala angel kozana na bukebi nyoso na kolanda kaliloba na Nzambe tinango biso pe toza pe komilengela pona kopesa bino kaka bobele oyo ya solo sans kobakisa sans kolongola pamba te liloba na Nzambe est une réalité
ezali bo makanisite mabanzo te makanisi na moto te ezali bobele likanisi na nzambe kati na bato na ye ndenge ntoma Paul azokolobake ngai na banzo ete nazolobela na nzela molimo nsambe po oyo ngai nazoloba euti pa na ye euti pa na ngai te de bongo pe awa pe oyo tozoloba pe euti pa na biso te ezali bobele ya nzambe ye mei na nzela ya motindami na ye pamba te motindami na nzambe ya yaka bobele na liloba na nzambe boye baye bakolanda ye bakotosamba oyo moto na nzambe atindi nete lelo oyo moto akokoloba makambo na nzambe te soki atie mosapi te na makomi oyo nini nzambe alobi na ntango na ye pamba te soki otie mosapi te bantoma batiaki mosapi ta makambo ye bato baye molimo santo esopami balobi ke nini yango bato balango nini Pétolo alobi ke c'est ici ce qu'avait dit Joël. Amen. Amen. Joël avait dit ça. Alors ba moni maloba mosakola lobaka pe kokokisa mape na yango. Lelo pe lisusu esengeli kotia mosapi. Par exemple lelo tozo tia mosapi na Matthieu 24 45 46 47. Yende moto nzamba tindi. Yende moto ayebi maenzamba lobi. Pambate makomengo lobi nini nani ngo mosala ya sembo pe abwanya o nzamba ti likolo batona ye batonende biso batona ye pona kolia bilei tango nkolo na ya koyanga akozonga akokuta ekati na mosala yango ndebo ibiso nde certitude tozana yango tozolobela elinko bateke biso tozana certitude wana mais certitude eza absolue bobele na kati ya liloba na ye nde tozokabola na bino pe elongo yango maloba tozoloba eza parole prophétique masakolami déjà na tango na biso ndeboye nazongeli mutuna ouais mutuna ya bande ko internaute ezalaki na nzela tango mbalasima otalisaka biso mituna na nzela ya bakake sambo les 7 tonnerres alors bango balingi bayeba sikoyo bokeseni ezali wapi na baku de tonnerre na 7 tonnerres oyo ya Apocalypse 10 puisque confusion ezoko taper moi mingi. Merci ndeko boye ndeko Branham oyo azali motindami ya Laodika age eloko tozana ya Laodicée ye libosete bofongwami ya mankuku na nzambe oto bengi le mystère oyo Apocalypse na bisika mususu na Biblia liboso bofungami na yango azalaka na mboka nzambe alubi na eke longo na mboka oyo zali kende kuna pai nazo tinda yo kuna nde okoenregistrer Matei oyo okoteya ezoka nde ezalaki liboso te akende nzambe alakisaki ye na ndoto na vision ayoki ba coup de tonnerre coup wana de tonnerre amonaki yango nanu na vision esalamaki nanu te mais amonaka yango maintenant tango nzambe atindi ye et a déménagé na Arizona pour comme na Jeffersonville place wapi esengeli ba makambo ouverture ya so esalama nde ayeko mona oyo amonaki na vision ekomaki réalité ayoki ba coup de tonnerre et beti kum 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 tango ebeti place oyo na ngombo bebengi Psalm 7 bandete pikomaka mabanga elongwaka pamba te koloba na nzambe eza lokola coup de tonnerre Bible elobi yango tango asololaka na bana Israël na Exode ayebisi yango ba 10 commandements bango bazoyoka lokola coup de tonnerre tango asololaki na Jean 12 Jésus azalaki ayebisi bango ke oh coup de tonnerre boyoki ezali pona ngai te eza pona bino Jésus kaka tango na mukanda Job tango nzambe pas oloba ezaki coup de tonnerre donc elobeli na nzambe ezala lokola coup de tonnerre oyo basi bayoka ngo akoyoka ngo à droite ya bambani na gauche pamba te ezali lokola kake eyaka lokola kake o babengi coup de tonnerre
kake. Donc coup, vous voyez bien, nous avons le coup. Donc là, au mot, c'est le toum. Babingi yango coup, toum. Yango wana. De mungongo na Nzambe za la kabongo. Contraire na oto yoka kamingi. Na yoki Nzambe alobeli ngai. Nzambe alobeli otikala ya kotelema. Nzambe nguye ezali na ngai. Nguye ezali na ozeka ya kotelema. Mais ba oyo ba yokake. Jean tango monaki agumba maki. Nyonso tu bagumba maka. Soki oki mungongo na Nzambe. Yango ezali lokola kake. Topesi bandakisa. Nde yango pe Branham ayo kaka oyo balakisa ke na vision liboso amona kango en live ngombe pikwami bandiete pikwamaki bamemi ye na constellation ya 7 anges. Voilà, 7e ange azo ebise ke kende pona kote liloba oyo azo ko bomber torse parce que azo tala ye kende ote liloba oyo bande ko ngai tala wana to bengiki ku ya tonnerre wana et salaki makambo wana na ngombe ya sunset. Kasi la voix de cette tonnerre oyo le bamina Apocalypse 10 oyo le bamina Apocalypse 10 ezanini tangu Jean totanga yango Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme les colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Amen. Amen. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire, ferme d'un saut ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Solo koko se esengile kote la bato liboso te Branham afungola baka azobu fungwami yakake sambo pardon s'il vous plaît non azobu fungwami ya bikangelo sambo le so liboso te Branham azo bifungamelo ya sambo donc on te bengi les 7 so ayokaka ba coup de tonnerre. Mais yango ezali oyo lobi tonnerre te. Donc voix de tonnerre na coup de tonnerre ya na bokese. Eza na bokese ni munene. Ya yoki coup de tonnerre. Ne toti kutanga awa makambo Jean ayokaka alingaki akoma yango ba ebiseke kokoma yango te. Et puis bien aimé, je vais vous dire la vérité. Oyo tonnerre lobi et que vous allez révéler te. Ça sera réalisé. Bako révéler et le komami. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça c'est une écriture que les gens piétinent avec leurs pieds. Toute écriture est inspirée de Dieu, mais les 7 tonnerres, les voix de ces tonnerres ne sont pas écrites et komami te na Biblia. Alors yango que vous allez révéler te. Ça va se réaliser. Ok. Amen. Donc, yangolande soki to sengeli to yeba malamu, mingongo wana ekotikala kako yeba nate tant que eyebanaka kaka tangu ekokokisa. Amen. Wana nde tangu yango ekoyebana. Voilà. Ezali bokeseni na oyo ye mosakoli Branham ayokaka ya yokaki nde ba coup de tonnerre. Voilà. OK. Lokola to lebilango na Genèse na kopesa Exode 10 coup de tonnerre salamaki et pas Jean coup de tonnerre salamaki na Job coup de tonnerre salamaki. Donc mungongo na Nzambe yango mokisa lokola coup de tonnerre. OK. Et bokeseni faut to baiba bososoli ya makambo na Nzambe. Malamu. Na simasikoyo tozongi kaka puisque na kati ya nzela ya makomi o to uti kolanda. Toyoki pe esika ba ebisi biso ba ange sambo pe bazalaki na oyo ba robeta kelelo.
pesa biso nanu fungola biso nanu na esika wana eza nini les 7 anges de 7 âges de l'église na ba 7 anges oyo bakobeta trompette bato nyonso to balandi sango malamu na tango asuka loba kozanga koyeba ne to bengaka liwa ya ndambo mais solo tozana d'abord mot ange ini koloba envoyé un homme envoyé. Pour comprendre le mot ange, tu peux utiliser pour envoyer, il y a envoyer pe yalikolo. Ndakisa par exemple Nzambe ye moko na Exode 6 Moïse azolobake tangu na baluki pona mona ange oyo azokolobela ngai na yoki mungongo na Nzambe kobenganga. Donc vous avez une différence munene. Ange azeki mutindami. Mais tangu Moïse abaluki pour mona nene ngazolobela ye totanga ngope po boso sele kota bien les en Exode. Bah puisque wana ezali ya solo na nzela ya émission na biso ndenge tolobi bosolo na liloba ya Nzambe. Oyo toza koloba bande ko internaute bino ba bozo landa biso bobo mesano boye baka chaque fois ce qui tolobi likambo to kozongela kaka na kati ya liloba ya Nzambe po to boyi kokoso ekota na kati ya mitu voilà. Non seulement ya bino ba bozo landa na biso pe ba tozali liboso na bino. Balbique, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena les troupeaux au-delà du désert et s'est rendu à la montagne de Dieu, en Horeb. L'ange de l'Éternel lui a apparu dans une flamme de feu. Donc il y a un ange qui est apparu à Moïse. C'est Moïse qui dit ça. C'est l'ange qui lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Et comme ça qui est, Moïse dit, je vais faire de tour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. En voyant un buisson qui a pris feu, mais qui ne se consume pas, mais qui continue à subsister. Et le Moïse, stupéfait de cela, il voulait regarder. Et pourquoi le buisson ne brûle pas? L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. D'abord, c'était l'ange de l'Éternel. Quand Moïse a voulu voir ces mystères, ces trucs-là mystérieux, c'est maintenant, la Bible dit, l'Éternel vit que Moïse tournait pour voir, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. A bengiye katikati ya buisson. Moïse, Moïse. Il me répondit, mais voici, Dieu dit ne t'approche pas d'ici. Donc vous avez un événement misato awa. D'abord il y a l'ange de l'Éternel, un ange, et puis il y a l'Éternel, et puis il y a Dieu. Ce qui exclut la doctrine de la Trinité. Quiconque peut voir la Trinité ici, faux. Parce qu'il ne voit pas ce que la Bible dit. Moïse a entendu la voix, et il a vu un buisson, et puis l'ange. Après l'ange, comme je disais tout à l'heure, que ange azali motinda mi dans Nzambe. Voilà. Maintenant, tous en avons ange terrestre, tous en avons ange céleste. Batinda mi dans Nzambe pe bazana mukilo yo, o Nzambe pe atindaka. Mais ce qu'on beti bakumalamu omoni bango. Amen. Amen. Obeti mabe moyomona bango ezate. Deti nango tolobi ke na bomo ina yo. Il faut ange azala on Nzambati atindaki. Comme ça yende okutia pe musapi musale ne ezape na kati na Biblia. Boye. Dans la main droite de Dieu, tozana mukanda ya Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse 1 et le Bible. Chapitre 1, verset 20.
Quant au mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, dans d'autres versions, on parle de cet ange. J'ai la version Thompson, version Darby ou d'autres versions, vous verrez que quant au mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà. Frère Branham fait partie de l'ange terrestre, de l'église de la Odyssée. C'est lui. Parce que dans la main droite de Dieu, il n'y a que 7 anges terrestres. Ceux qui connaissent les noms, je peux vous énumérer, si ça ne peut pas vous choquer. Le premier ange, c'était l'apôtre Paul. Après lui, c'était Irénée. Après Irénée, c'était Martin. Après Martin, c'était Colomban. Après Colomban, c'était l'homme que vous connaissez tous, Martin Luther. L'homme qui a dit que l'homme vivra par la foi. Après Martin Luther, il y a maintenant John Wesley. Lui aussi qui a commencé à dire, vous pouvez parler et vous pouvez avoir la foi, mais si vous ne parlez pas en langue, vous n'êtes pas sauvé. John Wesley est venu. Et il y a maintenant William Branham qui est venu avec la parole, qui dit aussi que le fait de parler en langue ne montre pas que vous êtes sauvé. Vous devez naître de nouveau. Donc l'esprit, vous devez être engendré par l'esprit de Dieu en vous pour voir les choses du royaume. Voilà. Et il est venu pour rétablir la parole. Donc la parole qui avait été détruite tout au long des âges, du temps des apôtres jusqu'à notre temps. Par exemple, même le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, les autres baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça le baptême que les apôtres ont baptisé. Acte 2, 38, acte 19, acte 10, acte 10, 45, 46. Donc, Thomas Bangomoko baptisé na kombo ya nkolo Jésus Christ. Et puis, baptisé na Paul alobaki que tout ce que vous ferez, que ce soit en œuvre ou en acte, Colossiens 3, 17, que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wanande sango batikaki. Mais talaba mangoma msusu ezoko bakobatisa bongo tina moyo na lelo. Or, zukande lelo nde ministère ya Malachie 4, 5. Et le but que Élie viendra et rétablir toutes choses. Donc nous avons aujourd'hui la parole rétablie. Amen. Voilà. Wana bazaba ange terrestre. Maintenant tokende toyoka ba ange ya likolo. Donc ceux qui te sosoli malamu ba ange terrestre nde oyo bazali les 7 anges des 7 âges de l'église. C'est quoi nde tozo kende koyeba ba oyo bazali oyo ba kobeta kelelo. Voilà. OK. Quand il ouvrit, je suis dans l'Apocalypse 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Amen. Amen. Ici, ce sont les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Tandis que dans l'Apocalypse 1, 20, sont dans la main droite de Dieu. Tout ça est un amoutuya. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. J'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et ces trompettes leur furent données. Et un autre ange vient se placer sur l'autel. Alors, à partir de 7, verset 7, on nous montre comment ces 7 anges commencent à sonner des trompettes. Le premier sonna de la trompette. Deuxième sonna de la trompette. Troisième sonna de la trompette. Quatrième sonna de la trompette. Les 4 premières trompettes, c'est pour la nature. Changeront de l'eau en sang. J'étais maï, bisi na maï bakokufa à peu près un tiers. Donc pasi na pasi mukili mobimba. Wana nature je subir. Wana ba 4 premières trompettes. Nanu ba sonné pété.
eza liboso na biso yango tolobi ke awa toza na parole prophétique donc eza liboso na biso. Alors le premier sonna, maintenant tu commis la 5e trompette. Le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Moye kopesa lisusu te. Sans moyen pela lisusu ezate. Libulu wana tango bafungoli yango milinga nango emati ezipi. Ekosala makaka ndenge nzambe alobi. Ekosala mabongo. Oyo ya libaku mabe bako vivre na mokilo yo bako mona yango. Mais moi sina libala ako vivre yango te. De la fumée des sauterelles sortirent sur la terre. Et leur fit donner un pouvoir pareil, pouvoir des scorpions de la terre. Na milinga wana ba makonki ekobima. Pouvoir ya koswa bato. Lokola bankoto, les scorpions. Lokola bankoto eswa kabato. Tala pasi oyo ekoya awa na mukili. Trompette ezali kanda na nzambe contre bato oyo basalelaka bana na nzambe mabe. Trompette ezali kanda na nzambe contre bato bazana elembo na nzambe te qui n'ont pas le sceau de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, après enseignement Élie na Moïse, ba 144 000 bakozala na elembo bakoyebisa bango ke na Apocalypse 9 so total bo mo bitike bosala bango mabe te bokende kaka na baoyo bazangi mais lero ne pouza za na mokilité. Et que ça la mabongo ezali imagination te. Tomoni 6e trompette. 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venir des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et dire au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui ont les 4 anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Ba ange oyo 4 bazali likolo ya fleuve Euphrate. Euphrate eza awa na mokilo oyo côté kuna na Israël na ba Syrie bazana fleuve Euphrate. Alors ba 4 anges oyo bakozala kuna pona nini? Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer les 1/3 des hommes. Tolbaki ke première, deuxième, troisième, quatrième, et c'est pour la nature. Oh ba trompette comme ko sono et comme ko bomba batu. 1/3 des hommes. Bato to baby message Abraham baby ke 6e trompette ezali guerre. Ezali bitumba. La 6e trompette. De wana. Alors ainsi, dans la vision, je vis les chevaux, ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses de feu, d'enceintes, de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu. Donc les tiers des hommes, bako nyokwama na bitumba oyo, na ba trompette onzamba ko soni. Wana izalinde 6e trompette de Armageddon pe ko salama bitumba makasi e ko salama na Armageddon pe ko salama mais bande ko boyoka awa tozana 6e trompette mais 7e trompette basakoli e ko kisamina nuté yango balobeli yango kasi e ko kisamina no te. On a annoncé, mais ce n'est pas l'accomplissement. Regardez là où se trouve la 7e trompette. Apocalypse 10, verset 7. Il dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, Kasina mokolo yo. Il y a angelo, il y a sambo. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère au singulier. Donc Colossiens 3. Christ est le mystère de Dieu. Amen. Amen.
Or, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Ici, le mystère de Dieu accompli, il ne sera plus fils de Dieu. Ici, il sera fils de David. Quand le 7e ange va sonner la trompette. Mais où est-ce que le 7e ange sonne la trompette? Ici, on a annoncé. Mais Frère Branham, lui est venu révéler plusieurs mystères. C'est ça. Frère Branham n'a pas révélé un mystère. Il a révélé beaucoup de mystères. Je peux vous citer d'après lui-même 13 mystères. Alors maintenant, Bokeseni Ezawapi, puisque on a totali donc, ce qui tolandi malam ndenge otal ici, ba ange oyo il y a cet âge de l'église, bangonde bazalaki na loboko ya mobali ya nzambe. Oyo bakobeta kelelo ezali ba oyo bazali liboso na ye. Donc Bokeseni ezali yango wana. Ba baza na kati ya loboko na ye, na ba oyo bazali liboso na ye. Wana oyo bazali ya se, oyo bazali ya likolo. OK. Mais sikoyo ange oyo asimbi arc-en-ciel na mutu na ye. Eza prophète Branham to Jésus-Christ. Omoni donc tobeti li solo ya ange awa que c'est un envoyé de Dieu. Ange Apocalypse 10. Déjà période oyo bato balongo déjà makanisi bazana yango awa déjà épouse azana na lola. Awa azo kita pona bana Israël. Bobo sanate na Genèse 9. Arc-en-ciel et monena maka. Nzamba alobaki te nakuba momisusu mukili boité na mai. Donc atie elembo ya arc-en-ciel. Donc c'est ça la vérité. Awawa azo lokola fils de Dieu te. Awawa azo koya lokola fils de l'homme te. Awawa azo koya lokola prophète te. Awa azo koya lokola ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ndenge toti kutanga na mkanda moshawa ezeli nzambe yemoko. Branham jamais kokoyawa te. OK. Branham c'est un instrument de Dieu. On zamba utiliser na tango na biso. Bo peseye esika na ye. Chama komine esika na yango. Kolongola te na conteste na yango obamba conteste kolanisa makanisi na yo. Okobebisa makambo. Popa bakanda na izabongo. Zamba lobi oya lobi salela yango. O salela yango te okomona mabe ya nzambe. Tosa oya lobi obéissance eza kitoko mingi mais lelo yo bato balingi apparence ya libanda olingi kubima libanda lokolo ozaka monsanto zokande ozape monsanto te tu as l'apparence ya libanda de l'apparence de la piété bamono ke lokolo bible bato zo bazotanga ngo mais zokande bongo te tika liloba na nzambe esika na yango. Apocalypse 10 7 ba annoncer Branham pas kozongo lokolo 7e messager. Alors, ndeko Marc ndenge touti ko landa wana tant tozo la Bokeseni entre ange oyo ya Apocalypse 10 ou azali na arc-en-ciel na mutu na ye otalisi biso que ezali Yesu Kristo de mutu azali ange wana ezali prophète Branham te. Alors, sikoyo mutuna sikoyo oyo eza ko mema biso parce que tozoko balaka na kati ya kokoba wana toyoki na moment nini yango accomplissement ya ba 7 tonnerres ya Apocalypse 10. Est-ce que ezali yango tende mteko bema biso na kati ya semaine ya suka ya Daniel? Très bien. Na yambo na sembolo muke. Tango ange puissant ya Apocalypse 10 azoko kwita. Azali lisusu mwana patete oyo babomaka oyo babakela soyi. Azali lisusu mwana patete oyo balatisaki ekoti na zube te awa akomi koyana eloko mosusu. Donc akomi ange puissant. Donc awa azokita na décision pamba te boyoke te ati loboko na kolone ya mai lokolo na mabele agangi akoganga lokola nkosi tango akoganga lokola nkosi mai oyo satana alingai kokabela ye o soki oza mwana na nzambe bible elobi ke
ngumba belanga pesa bokozo nyonso tu awa esili na yango azoku botola yango awa nde azo botola bokonzi nyonso tu ya satana ndenge Bible elobi ke place nyonso to kotia matambe na yo na kopesa yo yango. Alors na mkolongo nde Yesu akiti mabele lukolo na lukolo mobali na mai lukolo mwasi na mabele kokanga kangi omoni wana nde abimi propriétaire kasi maye cette tonnerre elobi elobami te mingongo ya cette tonnerre elobami te du yango musali ya solo akokoteya yango te oyo azokoteya atindami na Nzambe te po eloko koteya ekomami nango te soki oyebi kolimbola te le coup de cette tonnerre na les 7 voix ya Apocalypse 10 yeba bien que mulili eza na yo oza na apparence de la piété tu as réuni ceux qui ont fait la force oza na bomoi kaka pozo ta kombo ya Yesu Christ de bato bazolanda yo mais au fond il n'y a rien. Voilà. Alors kake sambo yango soke beti selon la Bible ekotikala un temps de temps, c'est-à-dire ekotikala 3 ans et demi. Pote millennium ebanda pona nini pamba te 3 ans et demi ya liboso Eli na Moïse basi batangisi selon la Bible elobi ke bakotangisa pendant 1260 jours selon calendrier en Zambie, c'est-à-dire 1 mois à 30 jours. Donc bakotangisa 3 ans et demi. Après maté na bango bana Israël bako découvrir ye sima bako découvrir ko la agneau sima akokota na temple na ye sima na kobenga na munguna akokota na temple na ye bana Israël bako découvrir ye oyo Messie. Voilà oyo zaki liboso elongi na bango elongwe voilà elongwe va découvrir que Machia ye oyo. Alors eteni ya Malachi 3 ya Malachi 1 et kokisa Malachi 3 partie ya suka ekokisami parce qu'il y a liboso batali saki Jean-Baptiste wazaki liboso na ye ayeko bongisa boye na ya maintenant koya mibale Yesu peta mo akoya ya mibale akokota na temple déjà akokota basi batongi tango koti na temple bana Israël bakososola ye voile ya moshe inakolo elongi na bango elongwe. Ok, touti kolanda biso nyonso tu ndenge frère Marc atalisi biso na nzela ya liloba ya Nzambe tango ye moko kolo makambo Nzambe ye moko akoti na kati ya temple. Mais siko tolingi nde tososola nanu ngonga nini yango oyo tokokoma na dernière semaine ya Daniel selon tableau oyo ndenge toza nango na liboso na biso ndenge toza kolanda mateya oyo ndeko Marc Chimanga aza kopesa biso. Awa enlèvement et salami. Alternativement entre l'enlèvement de l'épouse, il y aura l'accord de Daniel 9, 27. Donc l'accord de Daniel 9, 27 intervient alternativement dans l'enlèvement et épouse. Pendant que l'épouse a enlevé, kuna bitumbe salami na lola, ba angelou, ba tomboki, ba bengani Satana. Satana aille directement à côté na cet homme ici, Oto bengi l'unique. Alors, yende unique wana a facilité accord ya Daniel 9, 27. Pour bonne compréhension, Daniel 9, 27 est l'obini nini. Tout dans 24. Hein? Tout dans Daniel 9, 24, 27. C'est Bible. Dans 23 pour compréhension quota. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. Daniel est Azlaki Kosambela.
po bana Israël bazaka na buhumbu na tangwana na Babylone bakendeki buhumbu alors azaki kulinga koyeba ekosala mikolo boni pamba te basakolo te bokosala 70 ans notamment mukanda Isaïe balobona elobani bongo bokosala 70 ans mais bango sikoyo Daniel akomi koluka Nzamba expliquer ye na kati ya kubondela ka Nzambe apesi yanuya 70 ans bazaki na buhumbu te po tikelaki 2 ans alors Nzamba yebise likambo mususu nde yebise ke zala mayele nete biso pe boye makambo Nzambe il faut que zala mayele pona kusosola ngo 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Amen. Amen. Donc 70 semaines ezalaka fixé likolo ya ba peuple ya Daniel. Ezali biso bato mabota te. Biso bato nation te. Et c'est ngeli kosala la différence. Ndenge Nzamba zo solo na biso ba pagano, ba païen, na ndenge zo solo na bana Israël. Une grande différence. Donc le peuple de Daniel. Donc 70 semaines est fixé pour le peuple ya Daniel. 25. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Prends donc conscience, sois intelligent. Uta ba betaki tango pona likambo oyo pona kusala nini ko reconstruire Jérusalem. Balobi te ke ko reconstruire temple. Awa eza kotonga Jérusalem. Et bela bato bazu kokoso na makambo oyo. Donc etali temple te. Awa etali construction ya ville ya Jérusalem. Prends donc connaissance et comprends depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem. Jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Ah, balongwe na 70 ans, te batonga engomba ya Jérusalem, na koya ya Messie, et comme sikoyo une semaine. 7 semaines. Et ça bapesi une semaine, voilà. Bapesi une semaine. Une semaine. Voilà sikoyo. Donc te zela koko na zela na zolimbo la kitoko. OK. Donc ils ont réparti na 3 temps. Premier temps où tu as pesa ki ordre, ils ont roi à Taxerxès. Où tu as pesa ki ordre, ya kotonga engomba. Il y a ville à Jérusalem, bakabola on habitait ni misato. Était na liboso, ezali 7 semaines d'année. Était na mibale, ezali 62 semaines d'année. Était na suka, ezali 1 semaine d'année. Donc ils sont répartis en 3 groupes. Premier groupe, 7 semaines d'année. Deuxième, 62 semaines. Yasuka, 1 semaine d'année. Alors, bako retranché Messie. Donc, bako bomaye. Na semaine nini, na 69e semaine. Surtout aujourd'hui, 7 semaines, na 62 semaines, et ça, 69 semaines. Des dates fatidiques, il y a mort, il y a Jésus-Christ, il y a Yeshua. Oh, il y a quelqu'un qui a pâté. Oh, il y a quelqu'un qui a masumu na biso. Oh, il y a kufeli biso. Oh, sopa ki makele na ye na mabelawa. Azora rédemption na biso, na réconciliation na Nzambe. Ye wana mulongi ya solo. Koya ye baboma ye. Ye moto baza kutala na elengite. Ye moto baza kutala lokolo eloko moko ya kubakela soyi. Ye wana nde azo ya kopesa biso lobiko. Ye wana mwana mpate molongela masumu ya bato. Amen. Amen. Louange soit rendue à notre Dieu. Alors koya yaki lokola rédempteur aye pona kusopa makila na ye. Date fatidique ya liwa na ye epeselami déjà na 70 semaines ya Daniel. Et plutôt na 69e semaine ya Daniel. Donc pour bien expliquer, où ta Jésus a botama na ndenge akufa na date nini na 69e semaine. Ainsi dit la Bible. Donc akufa la 69e semaine. Et tikali semaine moko.
oyo nani kokisami te ezali boso na biso. Donc 69e semaine baboma Jésus. Il koloba nini? To bandile ko tanga déjà à partir de 0 ti les autres en 2021. Donc 2021 et bandi déjà na liwa Jésus-Christ. C'est que selon la prophétie pour na koklasango selon le Lobanazambe, Jésus a koufa 69e semaine ya Daniel. Banda ba juif baboma ye. Bible lobi ke azala ke pa bandeko na ye ba sondola ye. Yango nda balukaki aye kuluka mwasi ya libala aluka épouse de aye pa na biso awa na sango pamba te poko mwasi na libala il faut yamba semence pure ya mobali. Amen. Amen. Ce qui vous a semence ya mobali te moyo comme pe mwasi na ye ezate. Alors biso et sengeli to yamba semence Jésus-Christ aye comme un grain de blé. Aye pota akufa pour abota ba boulé ebelé. Donc bana nzambe ba koma ebelé. Bible lobi te ke boza ba nzambe mais bozo kufa lokola ba bato. Hein? Tozali banana. Donc Bible kuto na suka de to découvrir que solo tozali bana nzambe. Papa de Jésus a lobi ke na 1 Jean 3 alobi ke baoyo bokomona ngai bamoni papa bakozala lokola ngai. Alors voilà 70e semaine de Daniel. Donc 69e semaine c'est la date fatidique de la mort de Christ. Alors il reste une semaine d'année et la semaine d'année ils ont liboso. Maintenant boyoka sekele yango entre 69e semaine na kobanda semaine ya suka Dieu a appelé son épouse. Donc banda tangwana donc bambulo tozanango ti lelo ngolo na Nzambe ezali pona ko benga bana na Nzambe bandi mete Nzambe loko l'esprit azali na kati ya mutu lokola ye Yesu Kristo ki akufa asopa makila na ye moto moko tati kali kusopa makila kaka Nzambe ye moko pamba te kati na makila nde bomoi ezali. alobaki ke naza capable kopesa vie na ngai pe pona ko reprendre yango pe ya ezanzambe branam te ezanza nzambe muto songolo mpakala te wana yibi na nzambe te oyo nyonso tu baza kokanisa bongo bayibi na bango nzambe te pamba te ye moko alobaki ke mes brebis entendent ma voix. Et des autres, ce ne sont pas les brebis de Jésus, ce sont les brebis des prédicateurs. Ah, okay. Parce qu'il lui dit, mes brebis entendent ma voix. Oh, les brebis, il y a Jésus-Christ, à Koyoka Mungongo, il y a Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, Mungongo wana siko bakoyoka ngo nansela ya maloba na ye. Amen. 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 C'est ça la pure vérité. Bible dit que celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui écoute, celui que j'ai envoyé, m'écoute. Donc, c'est une écriture aussi, Batoko Kolongolaya, Yangote. Et ça, c'est la Bible. Mais il faut que Oyozoyoka, Zamba Aloba Moussala n'est déjà na Bible. Ok. Il faut déjà Zamba Moussala naye alobelango na Biblia que tangu ya ozo ya po ayebise biso que tala makominanga ya yango lokola Jean-Baptiste. Jean-Baptiste akeneki musikate ba di yo nani je suis la voix qui crie dans les déserts. Mungongo ezo ganga na isobe. Et comment ki bon pe na tina nayi. Amen. Amen. Lelo yo pe muto mususa ko lobela biso pe likambo ayebisa biso ayambi na nani. Oyo pe na kati na Biblia pe musala na ipe ezali mingi ba mipesi misala oyo nzamba pesa bango te. Na sikoyo soki to yoki ndenge oza kotalisa biso wana parce que na yebi ke bandeko internaute bazolanda mituna ekozanga kate mbala simatangu okozonga lisusu pona ko fongola babombami bakozanga kotuna te na oyo toza kotalisa bango lelo yango de tolingi toyeba nanu olobi etikali poso moko voilà po na Daniel biso toyebi ke poso moko to bandi lundi ti dimanche bon donc siko tokotanga ngo de lundi ti dimanche et na niveau ya tableau na okoki kolakisa biso esika wapi yango tokoki kotia poso moko wana oyo ya Daniel esika ezali poso moko na Daniel ezo bandela awa enlèvement et bandit
et salami Antichrist a signé accord awa. Donc ekotikala une semaine d'année, c'est-à-dire semaine moko ezali jour nangonde une année. Jour moko nangonde année moko. Wana lisusu mabomba ni kaka ya Nzambe. Mabomba ni kaka ya Nzambe ye moko. Une semaine to yebiki un jour ezali un jour, donc ipa na ye un jour ezali nde une année. Zukande ko bandela mutindo epeselami awa pote bayokana Antichrist asala boyokani na ebele parce que asala boyokani na mutu moko te. Asala boyokani na bato ebele. Union européenne azawana, Église catholique azawana, ba musulman bakozala wana, ba arabe pe bakozala wana. Donc accord oyo bakosala nde ko pesa bango nzela que semaine ya Daniel oya suka etikali ebanda. Semaine ya suka poso moko etikali ekaboni na biteni mibale. Ete na liboso ezali 3 ans et demi. Donc et pas dans Nzambe lisusu sanza moko ezaka na 30 jours. Ezandenge biso wate oya 31 jours, oya 28 jours, oya 29 jours. Et pas dans Nzambe sanza moko ezana na 30 jours. Donc awa esali lokola 3 ans et demi. 3 ans et demi inkoloba 42 mois. Il inkoloba 1260 jours. Tala awa etikali awa 1260 jours. Katikati awa simanango tango bako découvrir que moto yoto kanina ye akosi biso tozalaki tromper na machination ya satana bako découvrir que aza mutumabe bako kabwana na ye. OK. Bako découvrir dans nzela nini na enseignement ya Elina Moïse selon Apocalypse 11. Tango Elina Moïse ba tei ba bako koma conscient bako so seleta tokalisa ki yende Messie. Zuka ne Messie te. Libunga nini tozalaka na yango de bako comprendre que to salaki mabe. Pamba te ye Messie akomitelisa si mon enseignement oyo akomitelisa pa na bango lokola mwana na pate. Oyo ba yeba kite tango ya kimbala yambo. Na mbalo oyo bako sosola ke ye solo azali mwana na pate. Bako découvrir ye. Après wana nde solo peza ekomonisama bango bako briser alliance oyo po bako tose lisusu Antichrist te bako boyana na ye tango baboyana na ye bango babandi bitumba bako boma ba 144,000 nyonso toyo bazalaki convertir na enseignement ya Elina na Moïse bako boma bango bako kokana na ba martyr oyo ya 5e saut oyo etikalaka balobaki na bango ke bozela bandeko na bino mususu bakoya bako pe ba martyr bako ba 144. Donc wana ba 144,000 wana nde bazebisa bango wana bango ne bako bomba bango awa na grande tribulation. Mais ndeko Marc to zongela na mbomuke wana donc épouse asi akende na ye azali na ba wana etali yete na ba 144,000 wana épouse etali ata mukete asa kuna te voilà. Comment na explication alors wana épouse asi akei maintenant eloko sete kobete zaboy toyoki sango ke bazoloba ke Jésus a été à 3 ans et demi. Sikoyo motono yango 3 ans et demi où Jésus a été yaki. Date fatidique ya liwaje ya Jésus ezali na 69e semaine. Siko semaine yango itikali liboso awa. Wapi mate ya Jésus il y a 3 ans et demi. Pona no tobanya ngote. Ele tobanya ngote bino bakome kolobete. Asi asaliango. Pomoni place koko sezo kota. Ndeko nanga naso tozolanda place yango ya mabe nde bato bazani loba na mutu na mitema na bango te. Ils n'ont pas la parole prophétique pour comprendre. Tala bolbi que Jésus a enseigné 3 ans et demi. Or une semaine d'année wana yango nde tokabole biteni mibale awa. Wapi Jésus a été 3 ans et demi.
Non. Ce qui a été 3 ans et demi, ils allaient dans la 69e semaine. Or, ceux qui sont dans la 69e semaine, 69e semaine, ils ont date à Liwanaï. Tu as vu, surtout que le ministère est bandaka à 30 ans, âge de 30 ans, dès que Jésus a bandaka. Alors, aux hommes, depuis l'ordre de Pessama qui a roi à exercice, dans 445. 445. Après ça, qui en gros, pour te battre Jérusalem. Et Tongami n'habitait Nyoyo Tolobi. Alors, Tango, ordre Pesselamaki. Date il y a l'Ivoire. Il y a Jésus, et c'est dans la 69e semaine. Ce qu'on sait le calcul. Aux autres 69e semaine, fois 3. Na ordre Peseki, à partir de 445. Au coup, il y a Jésus à cela qui n'a mokili. Bibliquement, Jésus a cela qui n'a mokili. Mais oyo bato baza koloba yangote. Donc aux hommes 3 ans et demi, oyo balubi que Jésus a teya. Osoki musakola lubi, musakola za mutu akubete libaku. Kasi ye moko musakoli. Alobaki na Matthieu na ya 110 semaines de Daniel, alobaki que bozo a plume bokoma. Ainsi dit le Seigneur, il reste une semaine d'année. On a tout bandé angouté. La Bible, par exemple, après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Babo Sanike, Tango Messie Babo Makai. Le peuple a eu détruire ville et c'est là qu'il a dit le général Titus. Il y a une qui Koboma après le voyage Jésus-Christ. Parce qu'ici, la date fatidique de la mort est écrite dans la Bible. Après les 62e semaine. Plus cette semaine, ça fait 69 semaines. Après cette 69e semaine, le Messie sera retranché. Et après, il y aura quelqu'un qui va détruire la ville. Et c'est qui nani? Titus, le Romain. Le général romain. Et il est résolu que les dévastateurs direront. Il est résolu que les dévastateurs direront. Et Monisamaki que Esengele Baya pote babebisa temple wana. D'où but ya kotonga temple mosusu. Ba kotonga ka temple place oyo temple ezalaka kala. Place oyo Zorobabel atonga. Place oyo ba kotonga pe temple mosusu. 3e temple. Selon le livre d'Esdras, c'est toujours au même moment. L'archéologue juif va découvrir que un or massif, il y a cher. Hôtel wana ezakana sama belé. Tin basela ngum susu ezate. Leloyo na ba rive na rue de Misgava à Jérusalem. Bazar déjà na ba vase pour na kotonga temple wana. Vase c'est ça la ministre il y a religion à 550 bongo micronisme pour na kotonga temple. Alors à sa fin arrivera comme par inondation. Il est résolu que les dévastateurs dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une alliance solide d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. À cause de l'alliance d'une semaine, Tala alliance Kosala Awa d'une semaine. Titre Nabiso Daniel 9, 24 à 27. 24 à 27. À Kosala alliance Awa. Daniel 9, 27. À Kosala alliance. Un prince fera une alliance avec plusieurs. Prince Wan Zanani. Ezali antichrist. Mutele le Christ. Aza antichrist pour nani. Aloba kamaloba nanzambe, mais atele mila kanzambe. Voilà pour les babengi antichrist. Aza antichrist, pambate, ya aloba kamaloba nanzambe. Il parle de Dieu, mais il est contre Dieu. Dans sa bouche, il a la parole de Dieu, mais aza kutele mela zambe. Alors, yewana babengi antichrist. À cause de l'alliance, il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Pour ne biso ba oyo to tangi le loba nzambe. Biso ba to yambi ndeko ba bengi Ewald Frank.
selon Matthieu 24, 45, 46. O azako kabola, bilei, nourriture branama, atikaki, mokili mobimba. Ezate ke muto amepesi nzela ke akabola. Te, yenzamba ayebisi déjà ke bilei yozo kabola, eza matei oyo ya prophète William Marion Branham. De yangonde azosala musalwana. Nzambe nde muto atindaye, ba mususu ba mitindi bangumoko. Voilà la seule différence. Yangwane nde bazokota kokoso compréhension biblique ezate. Bazotia makamu nyamu nyamu. Et matei kita nyonso wana kombrouiller que ba chrétien mo pe baza embrouillé. Mais l'apôtre Paul a dit celui qui trouble mon peuple sera troublé. Voilà des alliances wana toyokoli ba esibisoke ezali plusieurs, c'est-à-dire ezali 3 religions: catholique, musulman et juif. Ces 3 religions, y compris l'Union européenne, na batumo mususu bakozala wana na Syrie na nyoso tona na OLP nyoso tona bakosala alliance wana bakosala alliance. Pourquoi? Pote pape a prononcer discours oyo ko toucher droit ya religion de ko pesa bango nzela que batonga bazwa ndikisa batonga temple wana nde wana siko ba juif bakosepela na pape makasi bakomorete solo yende messia yende masia. Mais après enseignement il na Moïse bako découvrir que il était alliance que vous allez briser. Tomoni que selon les témoignages des Saintes Écritures que Etikali 3 semaines d'année et plus Etikali une semaine d'année. Donc 3 ans et demi pour enseignement ya Elina Moïse selon Apocalypse 11. Et puis et après ça alliance est rompue. Et puis écoutez qu'elle a 3 ans et demi sous la grande tribulation. Et après ça aussi il y aura une prolongation. Voilà ce que prolongation pour la banane bisus. Donc comme il était aux obéta balé, aux à la basket, aux qui sport nino et comme une prolongation bisus. Que Dieu soit loué. Et vous avez la prolongation selon Daniel 12. Alors que Bakubakisa 75 jours. Donc 75 jours, 30 jours. Et vous avez là pour na kopetola mukili mobimba na ba bombe atomique nzoto tozala ngoyo ya biso kozala changer tokola tanzoto mususu tobengi corps incorruptible oyo kununa te oyo kobeba te ekotikala bobele bongo oyo pe ekozwa masumu te oyo pe ekozwa pe masumu déjà histoire nango déjà réglé déjà kuta na Golgotha. Amen. Alors biso tokei oyo batikela on a mukili avant biso toke na lola kofanda dans la fête de noces de l'agneau. Pour après fête de noces de l'agneau tokobenga même si épouse te tokobenga ma moisi. Nous serons appelés la femme de l'agneau. Alors on est après repas de noces. Oya yebite a yebite. Mais oya yebi a ko comprendre ngo a uzana botosi na liloba na Nzambe. Donc on est eko salama. Maintenant, avant Jésus a quitté, qu'on a dit ça, Apocalypse 19, qu'il viendra sur la nuée. Avant Aya Naye, Mukili Mobimbe et Sengeli, ba bombe atomique et bêta. Donc, comme écriture, il y a 1, 3, 10, 1 Pierre 3, 10. Tous les éléments embrasés qui sont dans le ciel ici, eh bon, vont se fondre sur la terre. Alors la terre devait être brûlée, nettoyée par le feu. Ce n'est qu'après ça maintenant, les 30 jours là sont donnés pour ça. Alors les 45 jours qui sont restés, c'est pour les jugements, pas les jugements derniers. Avant millénium. Ok. Jugement avant millénium, Apocalypse 20. Matthieu 25, 31. C'est ça, jugement avant millénium. Alors, épouse paix. Tant que vous êtes colo, tant que vous êtes nassé, à koleka paix, na jugement, tu as un tribunal de Christ.
na épouse alors que ya qui n'a déjà payé toi pour dire comment Dieu est saint. A raison ali sous na jugement. A raison pe jugement, ba ben un verdict. C'est-à-dire Nzambe à côté biloko ndenga makanisi na ye ezali. Amen. Amen. Ça 2 Corinthiens 5:10. Donc l'épouse passera par le tribunal de Christ. Ezali tribunal de Christ, épouse a vous allez juger. Oteyaki boy. Zamba ko zongu sangu nanzela. Comme ça toyeba bongo ndeto ya ko régner na ye. Amen. Ndeto ko régner na ye. Tala maïnzamba bongisi déjà na kati ya liloba na ye. Avant millennium me banda, après une semaine d'année, tala makabo nzamba bo abongisi. Après une semaine d'année, épouse a quitté l'écolo. Bible Thomas Paul a dit que ne savez-vous pas que nous qui attendons son avènement, nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Et chacun aura quelque chose selon lui, sa couronne. Voilà. Dieu est fidèle dans sa parole. Tala maye ayebisi biso. Nous sommes tous bela boye. Pote boye ba ko classer correctement maïnzamba ko sala na temps. Ok, donc Bandeko Balandi, il y a Prince Ngango Télévision et Nanzela, il y a émission na biso bo solo na liloba ya Nzambe boyoki ndenge frère Marc Chimanga Aouti kotalisa biso oyo ezali vérité na Nzela ya dernière semaine de Daniel. Et avant, tout comme la dernière semaine de Daniel, a pesaki biyano na mituna miyike oyo botindelaki ye nanzela ya chaîne nabiso Prince Ngango Télévision wapi oyo esika toza ko pesa matondo mingi na mo to oyo a permettre biso que tozala na bino nzela moko oyo to bengaka na mo sali na ye Pasteur Prince Ngango Télévision, Oyope Azali ambassadeur de la paix, Oyope Ayebi Kosunga Batu Nabanzela ya Makambu Ebele. Et na simana yango merveille nakanisi okotikate ndeko Mark akende boye sans que apesa pe mbote na baninga oyo bayebi kolanda ye oyo pe bakomelaka ye bayebi sa awa ndeko olobaki boye est-ce que ça yango to yangote alors ndeko yo peyeba pesa bambote na bandeko oyo pe bayebi kolanda biso na nzela ya Prince Ngango Télévision na sepeli vraiment makasi na kanisaka ke ndenge tolobaka boye ezakaka bato na biso nde balandaka moi eteni mukene balanda nzoka nde etambolaka mokili mobimba ndeko na biso aza na Francfort na Pepio Mbote ndeko na biso Chimanga Romain aza na Francfort yepe ya benginga ya marke na landaka Mateyo wana na PCP bambote na yo na PCP bandeko yo baza na Canada esi bape mbote ba frère George Nzazi na bandeko mususu mbote na bino pe yango wana bino bato bolingi Nzambe bolanga na bino Nzambe na PCP ndeko na biso George azana na Angleterre dema to pe kusolola na ye le belengai na PCP mbote na ndeko na biso azana Maroc yepe zope ba mbote na yo ayebisa kinga ke nalandaka yango namona ngo bien peza makasi mbote na bino banso na kanisi bandeko bazana Canada na Taike bandeko bazana bon boza ibele ya solo bino moko boyoki azali na kati ya kokoso ya tanga bino nyoso to sengi na bino bomoni neti bandeko oyo aza na Francfort oyo aza na Canada oyo aza na Maroc baza kotalisa ya solo ke balandaka bongo yo ndenge nini tokoyeba kolandaka biso soki okomeli biso te oza na adresse na biso oza na numéro de téléphone benga koma tokoyeba pe ko pesa bambote na yo pe kozongisela o bambote oyo ozotindela biso na nzela ya makomi tokutani mikolo za koya.